www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu retires la kaka na poto avec l'ami d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo 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 alege moyo lele kembo yo mama alege moyo lele tobine la gangolo na hosana kembo alege moyo lele poto na hosana kembo alege moyo lele. Bonjour nos chers amis internautes, aujourd'hui nous allons vous parler d'un sujet très important, phénomène Facebook dans le foyer, dans le couple et tant que les amis. Alors je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'un ami garçon. C'est avec lui qu'on va essayer de développer réellement le point du mariage, de donner les avantages et les désavantages du phénomène Facebook. Bonjour Ndeko. Bonjour madame. Bonio. Kitoro Makasi. C'est pays mingi comme on a eu l'autre, le phénomène Facebook. Est-ce que vous avez un compte Facebook? Il y a Makasi. Sur un compte Facebook, nous solo la kana bateau yebi ou bien solo la pena ba étranger. Au batine de la eu ba demande. Bon, ming na sola ming na bateau na yebi. Bateau vraiment na yebité na s'intéresse vraiment la baronté. Et bon, si quoi ce qui est arrivé, moi si de comme moi ou bien de comme mobile, il y a ces pays na profil na yo, photo de ça qui a ces pays nango et tout. Alors si quoi aluka bon entretenir na relation moko. Atinde l'autre demande pour yo yebi était soit atinde l'autre demande. Et tant que mobile au répondre ou bien au ignorer. Non, il faut na répondre to yebité. Si on a ignoré il faut répondre à une demande. Non, c'est bon. Ce qu'on dit, me demande, bon, comme si on solo là, tu as relation de sans une encore étranger na Facebook, tu as évité. Relation bandana on déni. Pour répondre à l'invitation, on y a tindelio. Pour développer à l'issue bas sujet ni. Après on répondre à l'invitation na. Tant on banda au développer que sur la na bas sujet na biso pardon. Torosola non que à propos de que marambo ezanga tina. Torosola o eza l'essentiel ya bien. To éviter à ko porter un plus ngapela ko porter un plus moroana. Mais mingi na biso mibali ceux to moni mwana eza nde biso mibali. Biso ne vraiment to kenda vers basi. Na romona photo moi si moko na Facebook et c'est singa makasi te na meka non fio. Total ba esprit ba fille. Tenter na potali peka sauver la mec qui peut se simbia qui ne risque rien à rien. De quoi on dit m'a affronter. Aïe bah yo pas sur un moni profil na yo na Facebook et c'est policier on dit m'a affronter yo atinde yo demande pour bosula. Ce que phénomène ou na procédure nyo so wano e bandara na démentir comme peu vraiment solo là pour ça appelle ming ba code. N'évitez déjà so code à mon Facebook. Oh na zo déjà code. Et pambolanga fort. Est-ce que procédure wana nyonso pour mutan dit matinde le code ce qui a bi ke boye bani e pensa bien. Procédure wana nyonso bandana on de soko que loba na ba téléspectateur na biso ba ota biso na ngongo. Non, ya liboso eza mabe eza pe malamu. Okokuta na mutu moko boye. Donc asepel na yo. Misusu akosepela note ke po olinga e po bokoma mwasi na mbala. Misusu asepel no kaka bokoma ba camarade mais biso mibal vraiment ndeti na nga vraiment eza mo passe. Na lingo ka bo tokoma ba camarade non, il faut na meka mo chalito. O bangi singa ndeko. Donc relation mo so mobali pamba bozala te. Il faut alito ikara etiam. Mais faut lito ikara etiam. Mama na nga bande ko mobali to bangi bino tande ba ko dévoiler secret na bien bi relation pamba ezarate. Donc yo ti bo sa connaissance na Facebook yeba ke na suka no zela moi tu eke alito ye ya nsima. Madame na kasiote to mona. Lelo na ko sala boy. Mais mutuana asali ke to solani na Facebook atindela nga ba mbongo asala nga bo. Mais un jour on s'appelle na posta na nga. Un jour on s'appelle posta na nga to yebite nani ya ko sauver yo. Parfois yenda za bénédiction moko pa na nga. Lelo asali ke non mobile to lingani na Facebook te na benda e aya poto to yebana to kuta na face. Bon soki na boakisi. O mona nteke mabe. Donc bolingo eza na frontière te et ape na limite te. Plus nyo so romeka soki esimbi mais ezape mabe na sens ni to koloba ebele na Facebook ba komisa na ba biloko mo ya ba loge ba kotelo ba biloko
au moins moi si moi bo CP na to ye a CP no ye mtatindelo ba demande wana mutu aliboso mais azana posa ya bolingo ya solo te ya motema mais azana posa ya bolingo moko a détruire vie nao a komiso ti na catégorie moko ya C ya wana emo ekoma obangisa biso surtout pe ba jeune to koma obanga o makasi na olinga mwasi mo na Facebook ekokoma bolinga nebo ekomi ko sala ba blo moko très bizarre donc ba jeune ebele ba komi ko kufa à cause ya Facebook ba vie komi obeba à cause ya Facebook ya wana emo ekoma obangisa biso mais eza na ope mabete ko sa connaissance na mwasi moko bo sur Facebook na yebi ba vie na ngebele ba kenda ba poto na basi ya Facebook Tikabo. Basala ba ville lelo bakoma ba boss bakoma obwaka ba on a basa Facebook lelo soki aboyaka ba rombe bakoma obwaka mais asomba ta kiechite parce que biso nya se fait photo meka te cha lokolo c'est que simbi et là on a comprendre bande konanga bino bat boza brancher toujours na site na biso Facebook eza Facebook a caractère ou biso to yebelaki OK kana Facebook obeti adresse kingandi botanga na bobunga na bandakala obilo on atale na Facebook so on retrouver ce que Facebook ya mbula oyo pa ba jeune na biso ya Kinshasa et comme Facebook ya intérêt Facebook ya zela moi code Facebook ya rukuta mona mwasi moko aza moi stable donc na biso mbale oto ba biso bia fungoli biso mémoire bi il y a relation à moi si simple bo ezala lisute relation na basi et comme kaka na suka ebiki azana intérêt moko très important et pas na son de bali yo banga na ote na Facebook bo ba na mutute bo comme solo là au BTP histoire à vie na de A à Z on na passe azu code tinde le bonsoir mutabakisi et bonsoir moi si moko be mobile moko o luka azo ba chance na yo yo nzima ko sacrifier vie na o likola mbongo likola code ya chance mutu nyos bazo angote les armes tout ça mais qui boyo mo leki bon net na ngai so continue na Facebook na nga na profil na nga déjà au mona o déjà zala wana au mona déjà na mutu moko spécial on a bomba ya zala déjà place wana na Facebook na nga ye kaka mais eza mabete kena côté Facebook na kutena mwasi mo boy to solo to sel mais ngamo na banga ngona monde ba réalité trop ya Facebook réalité trop ndesi ba réalité ni nazana camarade na mususu akutana mwasi na Facebook basali bolingo mbe camarade na lelo so hotel oyokele mawa mwasi na poto mbe yaza ame makam oya zo vivre comme que faut ba ke ba pasteur basunga camarade na lelo vine comme par terre ya wana e commence à biso moi ko banga bezana ona ba neka na biso madame Beni ezana ba avantage makasi ezana ba avantage makasi toza mutu to bungana ne kala ça fait longtemps to sala relation to sala ba mikembe to bungana ne kala to kutani su na Facebook ya nanga atayo mo yebisanga loko bona obwa kisa ngosusu ba bi betel ba kuli kolwa zelo mbe na libanga te linzake elongwa tikabwe otolo ba lisesemo makasi deko to sepeli mingi to monique to découvrir moi quelque chose de nouveau concernant intimité au bazala na on lien au bazala na sur Facebook deko comme mot de la fin na poto comme na suka émission na biso alelo bon na ina pesa conseil plus que na ba jeune garçon na bande konanga ya basi na vie ko négliger a mutute lelo to moni boye lobby na oyebite Facebook ezelo ko bien ezapelo ko mabe to négliger te to kota to salela ponga ol bagenga sela sur Facebook te na mo la bon pamba eza na bien ezape mabe mais conseil bosso surtout na biso ba jeune garçon eza na moi signon soto monde na Facebook te na attirer nga na kende ga vers ye na linga non avant au kende bon il faut contrôler na ba azana ni to azana ya bosso kokuta moi sango o moni longi moi si koto mbe koto azane moi cité osuka te ba réalité ngwala nyoso to ko mona atie longia kitoko abombi koto mena sena ane bongo te ya ngwana avokende otinda ba demande mo ya bolingo si omuntu na Facebook il faut yeba nanu azanani auti wapi asala kanini boye na sepela makasi na Facebook wana bombelote wana ezava site moko ngamoso na iso ezano ya liboso na profil na ano elongi ya mwasi na na sala bo pona boya ba dérangement. D'accord, merci Ndeko. Babi na otala nga binote na soena mutute me na otala binote na otala binote babi poto na poto poto na poto www.potonapoto.com c'est-à-dire que bilengela na ka babi biso na bango bokesene ezali ezali ko bokesene ezali ya bokesene makas poto na poto
www.potonapoto.com. Olingos information, olingos information culture, il y a balle, il y a politique, il y a betanoka www.potonapoto.com. Na tuni tieto bomana, oyebi pebino pe potonapoto boalo yenge mekas. C'est-à-dire na personne ne va moter belé na loba mingi te pema na moi sa zemi. Pema na auto ça l'avortement précoce. Tokyo suka kande ko mobali te to bengi pende ko biso mwasi et tant que mwasi yepe apesa biso ba idée na ye. Peut-être pe a soit na molonga numéro déjà Facebook ou bon c'est déjà nzela liba to yebite point d'interrogation. À la télé biso comment est-ce que ma solo ane beta maka. Na ndenge ya mwasi siko. Bonjour madame Deborah. Bonjour à vous qui nous suivez. Moi je dirais sur le phénomène le mariage sur Facebook. J'aimerais dire, je vais commencer par le fait que toute chose qui est en dehors du naturel a toujours un avantage ou un désavantage. Il y a plus de désavantages dans ces phénomènes que de désavantages. Le mariage en soi ne peut pas être conçu dans le sens où on ne connaît pas assez son conjoint. On doit bien connaître le partenaire avec qui on doit vivre. Et le Facebook est juste un réseau qui réunit deux personnes, qui réunit juste la phase, comment dirais-je, la phase un peu la phase, soit la phase A et B, l'homme et la femme. Oui, l'homme et la femme, mais ne réunit pas le sentiment que ressent l'homme ou la femme ou l'un de conjoints. Le premier désavantage, je pourrais dire, tu ne peux pas être avec une personne dont tu comptes construire ta vie, dont tu ne connais pas, dont tu l'as rencontré par un réseau créé par deux autres personnes. Le mariage doit se concevoir dans une réalité, pas dans un point fictif. Le deuxième désavantage, je dirais, le Facebook a beaucoup de réalité. Qu'est-ce qui prouve que la personne avec qui tu parles est réellement la personne? Il peut t'envoyer des photos, certes, mais cela ne veut pas dire que c'est la personne idéale pour ta vie. Le troisième désavantage est que dans un couple, il doit y avoir le dialogue. C'est le point de départ. Pas de dialogue, en tout cas, je ne crois pas que l'histoire ira loin. Bon, le point positif, je dirais, plusieurs personnes aussi ont essayé sur ce point, mais ont abouti à un résultat positif. C'est un peu ça, ce que je pourrais dire. Ok, et tu viens de soulever plein de points essentiels. Et comme tu venais de le dire, quand tu es en relation avec une personne, il faut qu'il ait un moyen de se dialoguer. Et le sujet est plus basé de l'amour lointain. Moi, je vis à Kin et toi, tu es en dehors de Kinshasa. On s'est tous aimés, nous deux, sur Facebook. Comment est-ce qu'on aura le temps et les moyens de dialoguer réellement si ce n'est que hors téléphone? Ouais. Là, ça va nous sembler un peu difficile. Ouais, parce que ce qui nous réunit plus, c'est seulement le téléphone. Qu'est-ce que toi, tu dis? C'est ça le point négatif, au fait, du mariage. Le mariage phénomène Facebook, au fait, le phénomène Facebook. Le mariage doit se concevoir par un dialogue. Tu dois connaître la personne, tu dois connaître les idées. Le téléphone ne suffit pas à connaître les idées de l'autre. Non, on se limite juste, tu vois, tu sais et tout dans le projet. Alors que le projet, tu dois aussi voir la personne, tu dois connaître le souhait de la personne, le projet et tout, je sais pas. Je sais pas quoi ajouter, en fait, je pense que j'ai tout dit. Et comme conseil pour les gens, parce que je sais bien que la majorité des gens qui nous suivent en ce moment, il y a certains entre eux qui ont déjà eu à entretenir des relations sur Facebook. Comme conseil, qu'est-ce que toi tu peux leur dire? Tu vas leur dire d'arrêter ou bien de continuer? Non. Quels sont les mécanismes qui peuvent leur permettre de mieux avancer? Je ne peux pas être trop direct en disant arrêter ou continuer. Dès que la personne se sent convaincue, dès qu'il trouve qu'il y a une histoire qui peut devenir réalité, il continue. Mais dès qu'il trouve qu'il n'y a pas une assurance, donc je vous demanderai, je vous supplierai d'arrêter parce que ça ne vaut pas la peine de faire passer du temps pour une histoire qui est moins aboutissante, en fait, pas aboutissante. Merci beaucoup Madame Deborah pour votre disponibilité de temps. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Si tu peux saluer les gens qui sont en train de nous suivre sur ce moment. Je salue premièrement tout le monde qui me connaisse. J'évite de citer le nom parce que la liste est tellement exhaustive, je ne peux pas citer. Je salue ma famille, je salue tout le monde, plus particulièrement le mien, quoi. Je vous salue.
Merci beaucoup. Voilà, c'était l'essentiel de notre point sur le mariage de Facebook. Nous avons invité deux personnes du sexe opposé pour nous relater vraiment l'essentiel de ces faits. Merci beaucoup pour votre soutien sur notre site. Bye bye, à la prochaine. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui est à Mboka, partout où vous avez des Congolais de la diaspora, au Somba Sepela TV. Et ça a une chaîne Nia Congo, pays à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc la chaîne est belée, il y a des Congolais, pays à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à ouest, babenga biso babibozong sa promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. To vandi, tu dis mais c'est la promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plates et ça va client là bango babi non, to zonge la promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock, nous avons ébélité, mais ça va limiter, c'est vraiment limité. Vous allez béler beau benga pour y consommer des décodeurs à Sepela TV. Bah maman, et ce qu'on a vu nos pays, ça qu'on a la carte pour filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film en Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça, ils ont la carte. Bah papa, tout cas si binopé, tout télébino, chaîne, il y a sport na carte donc football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, au Canisi Binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, pour la Nakati et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de un numéro, botine de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut botine de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV. Babi na otala nga binote na soena mutute me na otala binote na otala binote babi poto na poto poto na poto www.potonapoto.com ça dit que bilengela na ka babi biso na bango bokesene ezali ezali ko bokesene ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com. Olingos information, culture, il y a balle, il y a politique, il y a betanoka www.potonapoto.com. Na tuni tieto bomana, webi pebino pe potonapoto boalo yenge mekas. C'est-à-dire na personne ne va moter belé na loba mingi te pema na moi sa zemi. Pema na auto ça l'avortement précoce. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tokotika la kaka na poto avec l'ami d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo alege moyo lele. Keboyo mama, alege moyo lele, tobine la gangolo na hosana, kebo alege moyo lele, poto na hosana, kebo alege moyo lele.